La famille, bonjour, bonjour, bonsoir. Mbote bandeko bolandara Irsil Botelwa TV, mbote na bino. Ici kanyoso oyo bozali. Lelo pena to lobeano likambale anda to ebite ba mambo babakuk baloba so balokuta ngo wapi. Mo babakuk bo eventa makambu bino moko, moko to yebaka te soki zaka vraiment problème nini. En tout cas na yekoloba mabe pona babakuk te na yebisa bino toujours ngana lobaka na mabe pona batute mena koloba vraiment likambu ndenge ezali. Malgré balobaka ke milinga ebimaka pamba te soki milinga ebimi seke moto ezalaki wana nde milinga ebimi. Mais tosali remarque moko eza constant o tosali ke babakuk moko bokomi kobotaka likambu bovanda ka bo raisonner likambu boboti likambu bovanda kaka boye bo raisonner likambu boboti likambu. Bande onanga toyoki ba message o mobile ale yanda ya lobi nortila bino audio a vraiment ezali. Audio a vraiment ezali bokoyoka mobile ale yanda ya bokoyoka pena ye moko le yanda ya bako expliquer likampango ndenge nini ebimi na réseaux sociaux. Alors pour na bandeko bayebi likambo eleka na réseaux sociaux te na obandela vraiment ko expliquer bino avant na tile bino audio o ya mobile le yanda ya na mobile le yanda ya na ye moko le ya ndaya. Alors na pesi bande mbote na bandeko bolandara biso car ndenge boyebi toloba na bino déjà bonjour bonsoir et dépendant na ero kolanda biso ndeko mama ndeko papa esika nyoso zali en tout cas na lingi bino mingi je vous aime beaucoup car ndenge bino pe bo lingaka biso ba bonne na bino nyoso esika nyoso bozali bonne année à tous les abonnés de Irsil Botelwa TV. Ndeko koti na chaîne na biso soki eza mbala na yo ya liboso okoti na Irsil Botelwa TV en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez vraiment partout, surtout na ba Facebook groupe ndeko nanga. Partagez toyoka mutu nyonso azwa quand même temps ya kuyoka message ya Leya Ndaya. Mo bumuna ba comédien na biso bazaka ba victime ba kamnyoso bumuna na ba réseaux sociaux. Lelo ba Belvi kandi so ba fingama bazala pe ba victime ya ba makamususu o ebimaka na réseaux sociaux. Lelo tomoni malika abimi na internet aye ko finga bela aye ko lubela na contribution o bela mbongo bakabela bango pona libala na bango aye ko lubela ngo na internet. Pourquoi? Parce que des mères abimi a lobby pona malika mais malika la kisiki mutema mabe aye ko attaquer Belvi. Mais tout le monde des mères à l'obi pour la malika koko bimaye mon côté aya ko attaquer des mères mais attaquer toujours Belleville comme ba mona Belleville les côtés les plus pété na bango bazaka likamke baye ko attaquer Belleville bayo kamutaloba ki baye ko finga sila ba na Belleville bayo kamutaloba ki baye ko finga Belleville Karine Mokonzi wana lobi kimi ekoti ata mutu moko a répondre te même des mères aye koloba malika aye ko finga Belleville. Yango moni moto lobaka na babakuk bo créer la kasi la ba problème. Babakuk bojo créer les si la ba problème pour rien. Au lieu de focaliser na ba théâtre si la, au lieu de focaliser na ba analyse makanyos aussi la zo sala. Mais bino bozaka ka focaliser na ba makambo moko eza na tina te bozaka focaliser koto baloba kini to sala bwe poto kwisa bango to bimiseloko bwe poto sambusa bango tande boye ko sambusa le yanda heureusement bimi mona mobile na ba lobby vérité na internet.
heureusement Léa Ndaya na mobali na ye babimi baye koloba na internet. Bandeko nanga tovandaki tolali tolamuki avant natila bino na ba audio boyoka nanu explication tolalaki ka boye tolamuki tomoni ka mbala moko ba message ekoti na réseaux sociaux tomoni ka ba émission comme sala makuna ba kuki ba émission ekezongi. Il paraît-il que Léa Ndaya alobi na mobali na ye mobali na longwa na Canada ni États-Unis kuna aya ko s'installer na poto na ni na France poye azana posa vanda na France mobali na ya longwa ya ko s'installer kuna ya ko kende na États-Unis te ole ya boyi libala bakote muso babimisa ole ya boyi libala pona divorce ole ya boyi en tout cas kokamwa réseaux sociaux bozana botela likambo soki bolobi bota likambo mutu bosala yango pe kitoko on dirait likambo ya solo mais ça ko bebisa ba réputation à bato eza ko bebisa ba réputation à bato likambo ane bimika na baba kuku oh papa ibutu oh ndekwa Léa moka bimi oh ndekwa Léa onde kwa Léa onde kwa mobala Léa onde kwa Léa mutabimaki alobaki obwe lobi makambo ebele ba message ngo pia nde kwa Léa ngo toyoki te okutu Léa bengi mobali na ye ayebisi mobali na ye aokende boyoka kama makambo ngo wapi boyoka makambo ngo wapi Léa pena loba na mobali neke na oyana ngeta zinite yonde yaka uya ko s'installer awa. Tandis que mobala Léa avant d'aller aux États-Unis s'installer dans les États-Unis à sala da makamnyo son États-Unis à sala kakuna avant da kakuna atakutu kibuzo bango ya Léa atakutu Léa za zoba akelo bana mobali na yeke kokena kuvana nanga kuna te ngana oyana nga kuvanda kotopo na Château Rouge. En tout cas ils ont makamoko faux et archi faux. Mo bobota likambo ka bino mongo so bomoni internet eza nango kimia boye boboti likambo eza kitoko te baba cook eza kitoko te botika botaka likambo botika kubotaka to uchozala awa ekomaka na internet soki balobeli nani sila soki bafingi sila soki Linda sali video na ya tenzembo abwakeli sila bajeton tomoni bato bazoyemba kasi magnifique ok soki mia supia bato wana bazoyemba ka wana na TikTok wana c'est magnifique challenge ngo zo renye na TikTok boy ba pede na mibale mutu moka vandi na eka azwi foto ya Jérémy Shabani asangisi yango na bapede wana tie na TikTok tala babakuki nde bakefinga famille bota bandoki siko soki za mutuka ya abakuki ya babakuki ngo yemoka monika ke mia supia wana bakokani na Jérémy azwi ba foto akia tie kuna akia na TikTok bofingeli yango Bellevie aza na problème nini na ba foto ya Jérémy na ba foto ya garçon na bapede Bellevie aza na problème nini nanya monite ke ba mia supia wana pe ba apena mo ba traîna na Jérémy nanya monite mais bozaka likambo nke bolatisi Bellevie ber bozo lukaka kokweisa bato bazaka nzinga Bellevie comme Léa Ndaya asalaka théâtre pa Bellevie bolukeli eka likambo pona kokweisa ye eya kitoko te na théâtre wana mutu na mutapona shwa na ye eyana bato musu bapona Bellevie eyana bato musu bapona sila eli koloba te ke soki ba o baponi Bellevie bango nde ba meilleur soki ba o baponi sila bango nde ba meilleur te bato na bato bosala mosala na bango na ndenge na bango siko biso bafani toza wana po tosoutenir bango tombolaka bango soutien na biso eza totombola bango tosoutenir bango mais ya kokamwa eza soki lelo biso bafani tokomi mpe koya kofinga ya kokamwa eza soki lelo biso bachroniqueur oyo tolobelaka bango bakoni mama oyo tozoya kolobela bango tokomi koya kokreaka bahistoire biso moko eza kitoko te Léa Ndaya abalaki azalaki célibataire azobala te bofingi nzamba ye apesi ye libala nzamba apesi ye libala abala pe mobali moko aza responsable mobali naza responsable tomonaki papa na ye kobala mama Léa biso soto sepelaki en tout cas internet boité moko bo changer baba cook moko bo changer botika ko créer ka likambo
eza kitoko te bando nanga na ye koumela te en tout cas na ye vraiment koumela te liboso na bino nazotikela bino audio tolanda ndenge Lea Ndaya na mobali na ye balobaki kuna na micro ya Maman International ndenge bayaki balobaki penza Lea a expliquer likambango clair ndenge ezalaki tokoyoka Lea na mobali na ye après tozape sus na conseil moko o tokopesa mama na biso Lea Ndaya ndeko koti na Irsil Botelo ya TV sur Zambalanoa liboso aboyebi tolobara toujours partager. Sur les ambanos liboso s'abonner, tant que vous s'abonner, partagez vraiment s'il vous plaît, ou partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez partout, nzamba opambola yo, partagez vraiment message oyo, et comme la batu baye ba nini o moment na biso Lea Ndaya lobby, réponse na ina mobile na eza nini na affaire oyo po, batu ebele bazo kasa lokwa likambango eza ya solo, to moni ba page polémique nyonso Facebook ezui likambango, ba teti ba fota Lea, batu musuku to ba vérifier te ba bandi directement ko finga Lea. Tala ba live salama kilobi na TikTok pona Lea zama yelete, Lea kingo esie keye, Lea njote esie keye. Bo mobala Lea njote keye. Na Lea na mobala nesi ba mikolo. Lea esie akoli, mobala naza mukolo. Mobala neti ya kubala Lea, mona ki Lea akoli, yepe mobala akoli, babala ni na bango. Babala ni na bango basa bulingo na bango. Me bato bazo ya kufinga na bozata na ba mabala te. Ya grave saka bato nyonso o bozo finga Lea bobala te. Misu bazawana bavanda kana mabala yaka to vanda bapesela bino tambongo te. Mingi pe bazana bango bazwa mibali bakotsa na bandaku. Bobala te metala ndi bovandeli mwana bato bozo finga ka Lea mama bato. Ye nzamba saleli ye grâce ana mwana na ye moko mwasi nzamba saleli ye grâce azwi libala na ye ya poto. Na âge nini o Lea bali bino mo bofinga ka esenga 2 ans esenga ta senga 3 ans azui libala na ye botika ko créer problème na libala na ye bino mo bolukela bonka makambu bo après ton libala ko kufa boye sur internet bo bandi ko loba ba comédien babala kate ba comédien libala kufa ba comédien bwebe botika ye. So azoki bapota France azokoka okende États-Unis te akokende peke États-Unis akozoka ka visa États-Unis okenda ka azozoni ba visa poto yango azokenda na poto pa est-ce que na ngani zima ke bili bakomedia na so baba kenda ba poto si poto ezaka difficile na ba comédien kala bando kenda ba poto combien de comédiens bakima na ba poto wana combien de comédiens o babala basi babala bango to kotanga ba kombo te ba comédien mibali combien o basi babala Kobasi babala bonka po batikara poto wana baza lelo poto kongoma na nzela ya poto kona bakomedia kuma lukwa nzela lufu kuma baokende pamba bakei bazongi mena kwa buko ya kufinga ya Lea Ndaya mwasi mbinga lukwa Lea Ndaya okakoli na nini eza kitoko te la famille. Alors partagez s'il vous plaît na zoti la bino ba audio toyoka ba audio ya Lea Ndaya na mobile nae après tokozonga sima. Aimez vidéo, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Merci tolanda. Moi vraiment taille moko mamo makamnyo wana oyo toyokinga na yo ngapi naza surpris nazaki na nzela nazoya Belgique dibala copine nanga oyizalilo na nzela ka bato bazobenga binganga bato bazobenga binganga na isanga bozwa kimia
bozwa kimia mwa nayebi yango te boye nayebi na ngango te nayoki yango mpa ndenge yoyoki yango wana nga na mobali nanga tozanga ta na problème ata moko te epi nde naoloba boye aza mpe na ligne azoyokanga apesa no bainternet mbote avant tocontinue lobi ce papa koropesa no bainternet mbote avant topoursuivre na yo allo bébé le bon makasi zela le bon makasi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes sœurs, bonsoir mes frères, bonsoir tout le monde. Le bébé bonsoir dans Mamouté. Est-ce que maman bonsoir? Bonsoir maman, bonsoir. Merci papa, c'est multinational. Ok. Merci. Ok, les anda toyo kao. Ça m'a plu parce que la saison, ça va passer. Ah, ok. En tout cas, pour excuser, puis sonner na Jubino à pied levé parce qu'il fallait quand même éclaircir l'opinion. Parce que comment il m'a remis ce beau petit quand on boit. Chérie, la déjà Maman mobile na tozata na problème mon côté. Ngana ba belle famille na toza pe na problème ata mon côté. Mambo ebimi on biso nyoso nanga na mobile na famille na famille mobile na to on ka réseaux sociaux. To yebi yango kutu te mutu na ngona makolo na to yebi yango kutu atati. Donc moi na makolo ka boye te sina mina le ka boye parce que donc et pesa le quoi et puis c'est bien té tu ma famille motema bien té quoi. Ya on mina décidé que na de kan émission là. Ok. On a dit ça va tout que nous bati ka koyo ka biyoka yo ka bati ka bibela ngai na mobile na to za na problème et puis que tout ce ya ba fan nanga eza que lelo na se retrouver en États-Unis place mobile nanga azali ba melama ya pure. Melama ya pure naza femme mariée mobile nanga balanga donc sona okende États-Unis na okena ba norme ya bien pe na ndenge ba démarche zo sala ma kala mingi te loko les autres soucis na ba mona nanga États-Unis ba mona nanga do baza ba melama ya pure. Ba melama ya pure. Bon melama ya pure. Naza déjà américaine, ba melama ya pure, naza déjà américaine donc baba ngana bangote. Voilà. Boyoki le andaya bato ozoki na posa boyoka le andaya bima aya aloba boyoki le andaya aza kutu na telefone na mobali na ye mais à parvenir kobenga kaka ko participer na émission pona koya kopesa biso vérité ya likambo. Alors bandeko nanga totika libala bato kimia totika le andaya na mobali na ye kimia le andaya pe mama kobimisaka mobali na babiloko aboye te oswa na mobali na yo oza na poso sola na internet mama okati nanu papa pardon papa nazo rappeler yo nazo rappeler okasi kona répondre na likambo moko awa okati papa soit ka ndenge oza na papa kobimisa te ke aza kutu ana ligne azolanda papa pe kuna pesi bonjour na bato nyonso kobimisa mobali na internet te le ya ndaya internet eza mpona yo moko nde moto oza moto ya réseaux sociaux mama leya melango yo moko mpo yo nde moto oza moto ya réseaux sociaux conseil nga na pesi yo mama komeka koya na mobali no na internet te oh likambo elekaki na internet papa lobi oh papa ya koloba mama leya kosala no yango te kosala na yango te internet ozomona bata mitema mabe na bata mitema mabe batondi na internet oyo tala lelo baye kocreye lo likambo ka ya mbala kata bakweseli obu oyo moko kanaki te oyo eza po ebebisela yo relation na belle famille na yo ebebiselo relation baye komami ko likambo oyo eza po babebiselo nde relation po babebiselo nde réputation comme bango ba vie na bango ezaka po ba détruire ba vie ya bato yango moni baye kokwesi oyo ya mombambe kweli yo alors mama le azala no sage oza poso répondre bato internet bima yo moko répondre atozo sola na chéri bombela biso chéri na biso po aza muto a respect aza muto a valeur to boyi bato bantu tambusa voix na ye partout aza muto a valeur muto aye kolongolo na célibat muto akati célibat na age ki mokolo bo bakati o célibat mama batel libala
vanda na yo. Alors baba cook botika ko créer ba makambo boluka ba contenu ya bien so ba contenu zate bolobela ba film asila bomona atande ba famille bota ba sala ka so film eleki ba yeko sala ba analyse ba film bazolobela ba film ba lobela yango mais bino na bopelisa ba live te po boya kolobela ba film ya sila boya kaka kolobela makamba ba asala ki kutazong saki akendisa ki yango bo azong saki bopelisa ba live bolobela mamba film po chaîne asila e mata musala ba famille bota basala yango wana ba chroniqueur nyoso balobela Bellevue bomona ceux qui filment lingo banda bayaka kolobela ceux qui filment ici basala pona kolobela filmer kusala promotion ya film mais bino film bozolobela te bino bozaka ka makamba bato bino bozaka ka afinga ki asala ki botombola sila botombole na ba ranking te botombole na kimia botombole na barankin te botombola sila na kimia comme bolinga na bino pe conseil te bomona akama be o akolinga lingi o pa kofinga afingi. Merci beaucoup na bato bolandara biso en tout cas na yela bino réponse ya mama na biso Léa Ndaya na yaki penza kuumela te na yaki kaka pona pesa bino réponse ya Léa Ndaya à propos ya makambo oyo iso renye na réseaux sociaux. Alors Léa Ndaya za posé na dibala na ye aza vraiment posé na dibala na ye na mobile na ye bazana bango vraiment ki to koesenga kaka bakutana mobile aza na États-Unis Léa na minute o ana poto akendaki libala ya copine na ye kaka ndenge bino mo boyoki wana donc so bazana posa bakutana mobile roya bakutani bazongi mais Léa aza na capacité ya kokoma États-Unis te pour le moment nano azui visa te azozilaka visa mobile Léa azaka déjà américain tanga balaki Léa akendaki akotisaki biloko nyonso akotisi ba document akotisi ba dossier di bala makambo nyonso awazela sko ba répondre po abenda mwasi na ye. Donc ndenge kaka Jita akoma américaine ndenge pe Léa Ndaya kokoma américaine ndenge Jita kende États-Unis akenda libala ni ko région de mobile na ye ndenge pe tukomona Léa Ndaya akokenda ka pe Jita kende États-Unis to Canada et azan États-Unis to na Canada États-Unis voilà ndenge pe tukomona kaka Léa Ndaya akokende pe États-Unis ko rejoindre mobile na ye kandi moka lobi azalaka americano. Alors merci na bato bolanda Ursule Botelo TV partagez les biso partout na Facebook na Messenger na WhatsApp nzamba lola ako pambola bino vous partagez vraiment partout so ipeza mbala liboso tango s'abonner ndeko na ko bossa na te activer cloche ya notification pour que prochainement oyeba eloko nini oyo toye nango tokoya nango mbala ya shima nzamba lola pambola bino. Aimez la vidéo, aimez vraiment, commenter tia commentaire bien pour na Léa Ndaya mafinga ana finga raté na linga nga ba finga ngate ponga moko pe na sala ba analyse ya ko finga te soko za na posa ba kamba ko finga kende sika ba finga ka. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.